Fina ngai monstre alinganga mingi mais sauf que tout cela été bosola te pour anini vie na yo bosola te obengi petit na faut son numéro na ngai poezi na numéro na ngai te bando banda ti lelo jour mona tuna devant ba mission na biso nyonso na réunion so na kosi tuna ba clips tuna banani est-ce que Guilin ça tuna pour exemple que aux ana numéro na e so que clips a wangani akokota li felo Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon, exceptionnel, l'homme qu'on appelle Machi Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bonjour monde entier, bonjour Balandinion sur la site Matika Kasongo TV, la meilleure chaîne de l'année. Site où les autres talent partout, site où les autres pèsent ma cambo. Il y a moko boss Matika Kasongo casse et l'ongaba bébé. Oh lelo et pèsent melina de konabino grette acoustique autrement dit l'ange du ciel. Na plateau nanga lelo nazo yambela bino musicien, grand artiste na kombo ya Guilin. Bonjour Guilin. Bonjour. Guilin bonne santé. Ouais, santé bien. Guilin yebisa biso lelo toza pour ça toyeba parcours na yo na musique. Parcours na nga mulai na beti ndeka ke tobanda na bo jeunesse na beti na orchestre pe ya commune na ngai na beti na Rue des Sons na beti na sa vingtaine na beti na Gautier biso mo na bomona to ala na mouvement na masa na mo bo eki chinois Chic Jenga beti bien na Wenge moi quelque temps moi minute muke après qu'il tira et puis voilà. Voilà, merci. Nini sala que public e bayo lelo Guilin. Na koyemba. Koyemba vocal nini? Vocal mo na yemba. Bonga loba lisusu nini na dekaba kajika. Na sili kobe banzoto bidumu kabila. Zoa na lingi dragon force Soweto. C'est ça quoi. Tchelanga dona imba vocal wana bat kufanga wana ba vocal ese belé ba nga Guilin samba de belé. Merci. Et puis ça lelo biso to yeba osali combien de temps na musique? Na musique na sali jeunesse na nyonso. Mais na kiltirande. Oui, combien? 20e année yango. 20e année, c'est beaucoup Guilin. Vocal nini vraiment au sala na kata cultura pays vie. Oh lelo ba yeba. Ya ona imbia na timseza. Museza. Bolingo eza pasi mingi. Bijou kapinga oasis. Empereur wa belo. Rango Sadira. Vous comprenez? C'est ça. Moussou Seali na Alex Fumuti. Alex J5 Songo Kombona ya monstre. Vous comprenez? Naimba Suba Tomela Bana Congo Bavoué chéri Naimba ngo Ebele. Merci beaucoup Guilin. Et puis c'est biso na cultura pays vie au bénéficiaire nini? Na paye palais. Ça là, voyage combien? Ah, na voyage mingi, na voyage ba pays trop. Fina ngai monstre alinganga mingi mais sauf que tout cela été. Bosola te pour anini vie na yo bosola te. Ya ja bolingo na ye. Ah. Tu comprends te. Guilin nini sala que yo o quitter cultura pays. Na longo peut-être na beta des concert le 8 mars. Son assis sur beta concert après la tenue président.
son assiste au bêta son condé na bêti concert ce qu'on fait tout na président prise ndeni ni nga vidéo concert na ebsa kio na rep na tout na Guilain aussi en plus c'est ça mouvement ya mutu avant yo au sala concert ou kendo beta quelque part ba senga d'abord permission yo sengi permission te okie après oko sabiso ke okende suko yebisa na bien na senga permission te na lobango boye na senga isengo kale to ngana prise to kozaka te to sola na bureau ponga kozana ite na nenge patron a tia ke to sola na bureau comprendre na yebisa bureau ndimaki donc na beta so na vidéo concert na tuni bon so ndeni mais ngana ko moyoka o so pina na suspension na zona na beta no concert après na tout na bon suspension indéterminée comment ebisa biso lelo to yeba kombo ya orchestre OK kombo ya orchestre na yo orchestre na ngai orchestre na comme le 8 mars de no beta le 8 mars après voilà Comme orchestre, oui, mars, et éclaircir le monde entier, Balandi Matika Songo TV informé, Bango, Toyebike, Olongo, cause ya Olongo, la Olobelité. Olobeli en côté, mais pesa biso au moins Toyeba, parce que Toyo qui peut calato ça la carnaval. Yebisa biso parce que toza déjà au courant, toza na posa Toyo kana munorona yo moko vraiment, Olobana biso. Comme orchestre, et ça la public bien, et puis Balandi Nion sur Matika Songo TV bien. Public ba komela ngai soki concert le 8 mars on a fait son combo nini ya orchestre ya solo na hotel Campo pa vina ngai Katumba Ibopol vina ngai Katumba Ibopol vi o tonka no beta concert ona maman na bigelengi na pesa pe instrument evanda ka che ngana kana mouvement mais on peut l'instrument vanda che vous comprenez instrument do fanda ka che ngana kana mouvement soka vi bana bali ba da megile neni yo yembela ba ta kito epula na ye. Guilhem, merci beaucoup. Autre beta concert moko. Je sais pas si vous avez informé deux danseuses ya Cultura Pays Vie bayaki na concert wana et puis lelo tozolo ba bazal souté bazal na suspension na Cultura Pays Vie po bango bayaki concert na yo. Non, je l'avons parlé. Comme yo ndimo je l'avons parlé dire quoi ou lobela biso te soki bokabwani pourquoi soit clair. Na kabwani te wa baba petit na ngai so ba su problème fona aider bango. Nga kabwani te pour ça vie na ngai nga bien que ya feli taka ni na bien que mutu mo benga ya feli nine ya Félix ya waze quoi. OK, ya Félix waze quoi. Merci beaucoup Guilhem, mais quand un peu quoi éclairci biso oza na yo kaka clarté oza vraiment clair non na ebité so na za DR tonine mais ngai pina ni na za na bi vérité que na beta le 8 mars so beti le 8 mars après on a beta so ata ba 4 concerts mobo mais na kana mouvement kokosi on mena so vérité faut la beta ata ba 4 concerts mobo et après na kaka na ça mais kolongwa na yo vraiment olobi eloko te ndenge kaka baninga mususu balongwa na Cultura Pays Vie baloba eloko te yo osali bango signe ke ozolongwa na yo to oyebisi bango nga longo te na beta concert ezalaka te Guilhem ezalaka ata mukie te basengaka permission après okito ki obeta non na beta kaka concert na longo te na senga permission bandimi na pesi ko bango mbote sengo kale tono mais c'est l'existe na pesi mbote trop na pesi es grave mbote wa vina ngai prise na osala kama bandule oyo so na situation na ko beta mo 4 concerts na na mouvement na venir au petit na so likambo yali na kati ba concert na ngai wana obengi ngai na ipeke yola na numéro na ngai te ozota pa ba sengo obengi petit na faut son numéro na ngai prise na numéro na ngai te bando banda ti lelo jour mona tuna devant ba mission na biso nyoso na réunion so na kosi tuna ba clips tuna banani est-ce que Guilhem ça tuna présent que aux ana numéro na e so que clips a wangani akokota li felo vous comprenez nga bon bana mai na ngana linga bango mingi bazana baba leki na ngai
nazwa bango lokola ba Claudie oyo biso ba Trésor ba Irène nazwa bango bongo ba Kati Esamba ana Angola au point nazwa bango lokola ba Elali Pepe nazwa bango lokola ba Laetitia Ekuchu ba petit na ngai yembela biso siko Guylain Nzembo ya Cultura Pays Vieux esala yo bien ata ya waze quoi. Nzembo ya waze quoi. Lolendo sambele obase pisaka te noki ekobanda na inoko zokisa yo moko fwasinga na zabolingo ekomisanga boye minzoto sanza mwese mikabolaka mapata moko oya ngai motema natikela se yo moko bolingo nango oza wapi mongongo na yo eza makelele oyo nalukaka bomba maloba mangai lokola kolia na kingo pasi na ngai esili yango nabwaki babeki kito epula erite minimbu monana sheri nanga monana sheri nanga c'est bon. Merci beaucoup Guylain Okoko yebisa biso kolongo Junior Wendo na kati ya mouvement esala onini esala vraiment nini esala nga pasi séparation nyonso eswaka vous comprenez au moins tout à l'heure là tant regarde to kuté bakiti ya otandati moi nde to panza bongo esui moto atandaki so ezongi te pour te séparer bakiti ya vous comprenez séparation nyonso eswaka to tini mwana ke tanga na poto jour au na aéroport yoka pasi et bon bato oyo babandeko na biso te to komisi bango baninga pe bandeko na biso ko perdre les apasi pour tant suppose voyer comme problème na ka pasi na nganzamba pambola bango nyonso mais baye bagelo wa chef du clan et moi telemi bon ça épanouissement makasi chef du clan a telemi te follow ba bien préciser à longwe chef du clan vous comprenez il y a clan qui tira ngai allemand double barre on dit molongo était pourquoi allemand chef du clan merci beaucoup Guylain Mati Kasongo Mati Kasongo bon exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika, son Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.